Yanka Zanga, film Ezawana, La vie de Tigre. En tout cas. Et Bandindeni. La vie de Tigre, premier épisode des World. Ok. N'était déjà allé à Maria, na Mamé étoile. Eza de Akiba. Pour Maria, il faut foutre un bon ya Mai. Félicitations à Madame Belleville. Ok, ma pause. Par rapport à tous les mannequins. Nous tout le monde a influenceuse. Nous tout le monde a dit Stone. Voilà. Ndenga Zara mo na maison verset c'est côté c'est le romo bo babengi pona nini. Et comment non Madame Belleville moto kota leka na mannequinate. Voilà. Mais a betango dada. À ça, donc, il toque peut-être un peu de mannequin. Donc, en tout cas, félicitations. Basé sur la famille libot en fait Aline parce que tant azo loba bazo sala ba commentaire azo seka azo bazo féliciter azo loba ba merci lelo oyo ba Abakouk ba ye ba lobi ke Madame Belleville abwakeli yango Gabriel nalobaki na tumolaka te o eyano nanga ezokisaka pota o esuwaka makasi ngoya naoloba na yo sima balobi Gabriel bango nde mutu balatisi c'est Gabriel faya kasi c'est que Gabriel peut faire ka naturel voilà pour ce Gabriel ayi naturel te c'est que Madame Belleville azo gagner kaka loba te mais si on lobby que l'eau moko bola la té. En tout cas. T'as la publicité, bata ba page ba ke ko luka na esika. Yaka boko même be hein. En tout cas kanga mala mo na docteur mo gijo. Ba le bébé mo maka mala mo gijo. Aka mala mo gijo. Ya bien. Et le mieux comme le quoi mikate eziki. Maman, article à la maman. Voilà. Maman les gazalaka. Maman kuluta zalaka. Très bien. Mais maman na yo. Aka maman na yo. Très bien. Comme exemple, tout le monde qui dit nana zali, ayaki, mais si la ke poto. Voilà. Ni bozang eloko oloba boy. Hein? Pour nini tema bino bokolise bokole si la papa Madilou si la aza collé par Emile Elias si la aza collé par Bozi Boziana yango bolingi boko se appelle ici péché na Bill Clinton ok ton dimi kasibili abongana kisoki dragon ici la même abuta ton dimi ça siko ni pona nini titre nzembo ezate mabino boyaka na sila bisalu pesa papa bisalu mbote mafuta kanzembo na mobimba ti next koyoka fote na ngai te fote ya visa comme biso toyeka ba champion voilà famille bota ba star bazayeka pa na biso kotala MK ndeti nga matanga ba misu na kotiango na chaîne nga te simba te leka te osomona to fanda raté to betaka ka bato na kati internet yango qu'est-ce qui se passe entre Karine Yamado na ndeko na Jérémy Chabani songi ils ont ramier placé pour na basi. Très bien. Et ce loko yo, ils ont normal. Pour moi si ndé mudakene komona, yesa c'est cool. Na ire ba mibali. Et non que mibali ndé ba kenda ki komona ba eli basi te. Et ce loko ils ont logique et normal dans la Bible ça. mobali ya mwasi na ye ozoya na tv na bapropos moko ya lokuto okosaka bila bonga na dragon abwaka yo so mona elonga ixi na bouton entre tension
et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre chaîne, notre chaîne Haute Bascule, et sur votre émission, notre émission, vous avez droit de savoir, qui est présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana Mwana Suka ya Basongi Songi, autrement dit IGF de tous. Et merci beaucoup pour la fidélité et confiance au Bozakalango na Katia, chaîne Nabiso, chaîne Nabino. En tout cas, merci beaucoup na Madame Bellevie Kandi Balobi, Maman Akoma Koma, Socrate de l'écriture, Platon de l'écriture, Héraclite de l'écriture. En tout cas, Moutou Oyo Azo continuer toujours Kokoma. Mutu oyo azotia ba voisin mal à l'aise na écriture tout oyo vraiment écriture ya musuni disusu musuni lokola éléphant donc tout écriture ya musuni ya nzoko oyo mama akomeli biso la vie de Tegra oyo ezokende vraiment kitoko makasi. Et merci beaucoup na famille Libota na ba base nyonso ya Londres, ya États-Unis, il y a Ukraine, il y a Royaume-Uni, il y a Brazzaville, il y a RDC, en tout cas, Boza, partout dans le monde entier. Merci beaucoup pour la fidélité et confiance. Beau s'abonner massivement sur nos chaînes Haute Bascule ainsi que matière des familles Libota News. Et lelo naza bongo nga mon côté na plateau, ndeka na lobaka plateau na biso eza déjà ouverte. Naza bongo na Bianca Zanga mwana suka ya famille Libota o tozo vanda tozo sala analyse sur l'actualité de la semaine. En tout cas, tu es bien la semaine au l'actualité et zala qui vraiment moi et belé to zala qui na ba matanga ya la ba auta qui ko perdre grande sœur na ye ndeko na ye donc grand frère voilà enterrement ezalaki bongo lobi tomona ki pe bongo actrice cinéaste na kombo ya Michou Mbembele ya utaki ko perdre papa na ye enterrement ezalaki pe kaka mokolo ya dimanche. En tout cas yango tozo vanda tozo solola ainsi que l'actualité mususu toko solola l'actualité surtout mingi vraiment ya film na biso ya musuni parce que yango ndezalaka moyen moko ya ko booster star na biso na kombo ya madame Belinda Kandi, madame Bellevie Kandi en cycle. Voilà donc star cinéaste na biso top modèle na biso maman ya famille Libota vraiment tozo fanda tozo solo la paix sur ba Evre naye. Et merci beaucoup na maman Gina Mabiala, merci na la maman chérie baba nyonso ya Londres wana nazomo na maman Claudine Bokato la maman José Lusadisu nazomo na pe kuna mon papa Jim. En tout cas Nzambe apambola toujours papa David na bosanité na mona ki ba commentaire pour continuer toujours na ko sala ba commentaire na ko aimer na ko partager en tout cas et ko sala vraiment kitoko makasi. Et merci beaucoup na mon bière chérie balobi le vraiment Adidas, merci beaucoup na qui yango esaki nga vraiment kitoko makasi. Merci na Jonathan JNT de best nine. En tout cas lelo vraiment na sur na koloba maboko koto vraiment parce que manzaka déjà eza kitoko makasi. Et Ibrahim Soupra ça là merci aussi à toi na biki ba calamité ezoya déjà émission na biso e bandi awa bandeko balandi bozwa déjà position donc prenez vos positions parce que ça va barder bien. Kazanga bonjour. Oui, bonjour IGF, bonjour mon Asuka Basongi Songi et bonjour à notre manager Papa Tigre de luxe. Voilà. En tout cas, merci Papa Ayo Karabana ne vraiment Nzambalola Pambolo apisoka motema munene pour na biso vraiment. Et merci beaucoup na notre autorité morale Belinda Kandi, voilà. Poutine de l'écriture, VIP internationale, la reine mère maman Mokonzi. Voilà. Babi baki c'est le respect. Et merci beaucoup na ba fan tout au ba sepela vraiment na famille de Bota au balingara biso petolingara bino vraiment merci na Duchesse Evelyne Tunani ya vraiment yango wana merci à maman Isabelle. Merci beaucoup. Na ba tout corps boza vraiment belé mauvais propre Tito da Costa Fulgence Ntilou et merci beaucoup na Tito da Costa et merci na Baboteli Esika na le roi célèbre Christian Ngoma voilà. Merci à Yapichu du fan la mignon noble vraiment donc maman na biso comme ça là vraiment la maman chérie ya Sylvine Jolie voilà. Merci à maman José Lusadisu maman Claudine Bokato là et maman Germaine Makessi, voilà. Maman Francine Matondo depuis les États-Unis, mamie Tadina de Belgique, la grande H, maman Sakina. Merci à maman Ningo Yamputu, voilà. Maman Niba Super. Donc,
en tout cas famille Libota base mobimba wana vraiment maman jina mabia la bola moleke bede maman nzamba lola apambola vraiment ba maman na biso ya famille Libota na ba auto yebi ba kombo na ba auto yebi ba kombo te en tout cas nzamba apambola bino nzamba batela vraiment ba maman tu ya famille Libota voilà. Et dans cette occasion, je tiens à remercier encore notre manager de luxe, Papa Tigre depuis Texas. Que Dieu te bénisse, ainsi que votre famille. Et pourquoi pas à notre coordonnatrice CPI de la presse, Darling Love. Que Dieu te bénisse encore. Bien que ça film Ezawana, La vie des tigres. En tout cas. Et Bandindeni. La vie des tigres, premier épisode des World. Ok. On était déjà allé ya Maria na Mame Étoile eza de akeba pour Maria ko futa mbongo ya mai mais Mame Étoile ndenge azotangele déjà mwana bafuta 19,000 moi au 20,000 et qui est déjà mabe abi na Maria zoba Maria biyo to mto botango mo autre tenga zoba ezate Mame Étoile alobi moi bofuta ki moi de max mois d'avril yango foot man ya bité auto foot eza tozana nyongono te auto foot eza mois de mai donc bazana mois kunini boye confusion eza parce que to foot avril foot marana mai foot marana juin foot marana juillet donc na place na Mame Étoile azana raison mais ayebi nde koloba te pour Mame Étoile azomona aza ba maman lupango oyo ya loyenge ya kata mangala ozomona po ba ya biso nsa biso retour na ke tia provision o tia provision na ndaku nini provision bongi na ndaku na nga est-ce que provision peut occuper la ndaku en tout cas vraiment film eza kitoko en tout cas to consommer film eza na na ibande ni ça nande na ganga ki na gangi taka tina ndaku ba comprendre te obi yango so ozota ba film ya mino ko makazoba boendeni ya koseka bi moyen te po ana zotala awa makama Mame Étoile azosala lawa bo rataki Mame Étoile te en tout cas to kota to consommer film vraiment et ça la biso bien makasi yo no totali premier épisode de kota na Bella Production kota la vie de tigre donc osa jamais dessus quoi voilà na Candy Star fait filmer ça ma fille en tout cas to kepe na Candy Star tonton Vinia komaki ma fille eza wana en tout cas to tala ndenge bategra pe bazaka kuna ne bato misu baza pe kuna ba tourner kaka en tout cas bozala jamais dessus donc wana tout wana eza ba force ka ya Madame Bellevue vraiment bravo na tonton Vini na film ya kitoko yele biso en tout cas bandeko balandi to kende na Candy Star to sala ba view vraiment ya ebele et puis na Bellevue TV wana eza chaîne mère en tout cas to kende lisusu to lakisa bango ke to lekaka bango tellement on a ebele Madame Bellevue publié Top Model et ça là qui ont ndengeni. D'abord comment je m'excuse d'abord félicitations à Madame Bellevue. OK ba pause par rapport à na mona biloko na tout ezaka na ba mannequin ni to mona ba influenceuse tout le monde a dit Stone ndenge azaka ya moko boye mona maison verset c'est côté selo romo bo babengi pona nini et comment non Madame Bellevue moto kota leka na na mannequinat voilà mais abeti yango dada à salon qui toko peut-être un na ba mannequin donc en tout cas félicitations et félicitations la boutique oyo est proposé Madame Bellevue pour na ba pub ya maison na bango nzamba lola batela bino ezala kaka ya mbala liboso te voilà ezala eloko moko boye eza à chaque fois arrivage ekoti bobengi star na bino Madame Bellevue aza disponible yo mpo moto oza na mafuta na olingi mpona na pub oza na eloko no moko opibisa mutuka nini oza posa obenga Madame Bellevue vraiment aza wana aza disponible aza wana mpona mutu tout quoi tout oza na eloko no moko boza na besoin ya pub Madame Bellevue aza wana oyo salle de fête voilà salle de conférence site touristique voilà Madame Bellevue aza mieux placé so bokoti botali déjà ndenge abongisi elamba voilà
elamba ebongi na nzoto elamba vraiment azwi ekomona madame Belleville na kilote Bianca nayebisa yo tala lokolo musuni naoloba na yo alata bongo te poignuni biso kote kuna défaut ezalaka te Bianca totonga na omamukie alata bongo te poignuni depuis kala tala mama ndenge abwakami na kilote na elamba na kitoko na mama na ngai ye omoni likambo ya na tanango ok Pasteur Sony atunaka bato est-ce que vous avez un Marie Misambo voilà donc ezalaki na moment où madame Belleville omoni nzoto moi c'est ça sacré ozomona madame Belleville alati kilote oyo bato ebele babane ko s'attendre bamona lokolo voilà et bato ebeta bafani batali babi voilà une femme vraiment bien taillée bien taillée bien rebondisée vraiment sur ba langue jambe ya misuni ezate loka ba biso o ekauka loka ba koko en tout cas félicitations à madame Belleville je m'attendais pas à ça quand on va Nathalie non waouh vous avez vraiment fait partout vous avez malo la batelo maman après ce sous na samoyo voilà merci beaucoup wana ezalaki un peu mpona kotia mungu wana pilipili na kati ya émission na biso parce que nyonso ebandaka bien esukaka kaka bien tokoki kolekisa actualité oyo ya maman Belleville kandi boye te parce que kotala boye mama tomonaki kaka na barobe maputa bajupe mwa ya milai mais maman en culotte pe wapi azosala publicité ya boutique d'habillement oyo eza reconnue. Donc en tout cas, eza déjà c'est une bonne chose déjà au lieu que to ya to lo bakaba boba en tout cas bande konanga ba biloko ya kobandela ka ba émission yango bien kazanga tozaki bongo na matanga tumonaki alaba a kufelaki tozalaki pe wana na kati ya cinquantenaire matanga elekaki ndenge nini vraiment matanga ezaka fétité voilà ezaki vraiment mawa et comment la famille là ezaki vraiment inconsolable voilà. Et comment on a surtout bana mowe moko ya mobala kangamaki epesaki pasi epesaki mawa ngana osengaka na ba maître avocat ba collègue na ye ba magistrat ba procureur général et ba collègue ne ba avocat atiki bana voilà bana na fo batanga malgré tout famille là ba eza nango et nango famille ko lelate to mona ki organisation matanga wana famille wana eza famille pas cité en tout cas mais tant que papa na bango azalaki na bino pona mona ki camarade ne collègue ne mon kazo lela obenga abengi soki Jean-Pi bengela nga laba atanga kombo na mo bona bosoni kombo ya grand frère na biso wana aolela abibengela nga ye nga na ye yazaka so na ye atiki biro na ye pa na ngai nga na yo tele bondenge ni alamuka nga yo na ye to sakana to suba epesaki pasi ozomona bana mibali ba papa mikolo bazolela komona déjà mutu chacha oui liwe zeloko ya pasi zeloko esengo te nga na viva na kombo nzamba lola témoin c'était en 2012 nazala na Matadi bato bayebi nzela ya nini ya kouta kini oya Matadi babengaka ngo non route Matadi babengaka ngo na bosani kombo ya nini ya quartier yango babengaka mama azalaki na terrasse munene bato bafanda na Matadi ya nini oloba boyida baocomprendre azalaki na terrasse munene na Prince maman na elle était très impolie na oloba no mukolo mama na kufa nzamba limbisa nga mukolo mama na kufa na oloba no na bana na ye moko ndakangisa ma miso azate je jure Dieu m'entend parler donc bato bamela bazwe bembeko certain batie na katika wa ba peron na no baolela bembe na bandako bayako louest ko sala ya damar bazwe bembe batika na katikati bato bavandi mipandi on dirait
matanga ebembe eza te me nzoka cercueil eza na moto na kati na bana na ye moko batiki mama na bango balemaki na bango déjà comportement mama azalaki déjà na comportement oyo omena na terrasse na ye voire même na bacamarade ya bana kokozwa mpe mai ya sope ye kuta bana otala ete vu ke bare bana osala plein azalaki nde na valeur ya bato te ayebaki bato te ayebaki mbongo e navandi na matanga bayalaba natali nombre ya bato bazolela bapapa bamama bacousin bacousine baniese te soki moto alamuka mpona kolela modele yala baleli ya na ye aingi alamuka tellement eza destin eza nzela ya nzambe biso tuto outa na mabe tokozonga na mabele nzambe alolo azwa lokumu parce que liwe eza kaka mokana na to continue kaka na sujet ya matanga lokwa toza mpe kaka na sujet ya matanga oyo tomonaki mpe matanga ya bamishu mbembele oyo ezalaki na ebandeli ntango madame Dina la Douce ayaki apresentaki bacondoléance na ye na internet awa tomonaki na page na ye ndenge akomaki apresentaki bacondoléance e tomonaki bandeko ya Abakouk bayaki basatakaki na ye babengaki ye hypocrite batretaki ye na bafaçon nyonso oyo batretelaka bato elelo oyo na veille mortuaire tomonaki bongo madame Dina ayaki matanga aye pe ayambi mwana basololi pe mama aotikala mama voilà mama leki azalaka mama kuluta azalaka très bien mais mama na yo aka mama na yo très bien comme exemple tomonaki Dina azali ayaki mais silaki poto Dina pe azaki na vol po ye pe fa kende komaki Belgique mais annulé jour à voyage na ye a foutu pénalité pour participer kaka na Michou Mbembele voilà ici là na poto il y a une différence bato ba comprendre maman na yo azaka maman na yo très bien Dina na yaki na ba insulte bato tout wana ba finga Dina na totika le mona tendresse te totika le mona bato belé te bato misu soki bayaki déjà kutu corps ici batelemi corps d'assez bimi ekende de baokende déjà kokunda si bato mona bato belé wana baye na sima corps d'assez kendaki mais majorité wana bayaki wana belé bayaki naka pona bière ebelé wana bayaki ko participer te na mawana douleur mninga o micho azaki nango ozomona et comme biso toyeka ba champion voilà famille bota ba star bazayeka pa na biso kotala MK ndeti nga matanga ba misu na kotiango na chaîne ngate simba te lekate ozomona na pona respect no ya madame Belleville ya muto na lobela ba ye très bien na rosa inani ya ba misu te matanga misu oui parce que tozaki wana bon par rapport ndenge ekendelaka na internet ok ndenge ekendelaka na internet ndenge tokendaka nango donc akosala kote donc tozalaki wana cinquantenaires ya bayela bazalaki 11h voilà ya bamiso ezalaki 9h nga nazalaki na cinquantenaire peut-être koleka bato ebele namonaki bayaki na nsima na nga ozomona bato oyo bakomaki liboso na matanga misunga na koba notanga bakoma ata 5 te baonaso baloba wana namonaki ata bango te mais baza bolingo te bango tu wana baoya na misu na nga mpe so olandeli bango boye bango na bana basi na tanga namona Priska namonaki Stella namonaki comment la fille nani moi c'est Fifi comme Kimi grâce welo moi c'est Fifi grâce welo namona baonka bango na 4 na bana mibali namonaki Paulin Paulin et puis na bato misusu ba oyo vraiment nayebi ke babandaki kolapisa Dina na koya te matanga tomona yo te ozomona Dina na alandaki wana nyonso tu te aye asoli na mishu akoswa na mwana ye so batikaki mo eloko wana etalika bango voilà mwana na mama epasimini nzela azongi très bien
omoni nga conseil na opesa Michou vie eza na ba surprise soki noto siso kati ebale te koloba mabe ya ngando te. Très bien. Michou asala analyse oyo akitisa dina na boye. Michou atikala ko reconnaître valeur a dina na te. Voilà. Eza lango to ofandela ngo te eza lango apansa. Eza pensant. Mais dina na alandi biloko wana nyonso tout. Voilà. Place esika mutu obalaka mutu aza mutu akoma nzambe te. Mais dina na koma nzambe. Pona nga na oya te. Osomona na comportement na ngai vraiment chacha déjà na vie soki bata mokili bazo reconnaître valeur noté bazo reconnaître ba capacité na oté inutile dans sa place à bongo pour au monde lokola tendresse pour vendre na kito le kina chaîne na isho koko pour finga dina na oyo a commis a présenter ba sincère condoléances na ye et pas Michou en tout cas na ebité soki ye moko Michou atikala ko alobaki na bango voilà kota la vidéo na bondenge mama dile na yaki parce que bango pe bazala ke belé wana mais batikala ko manquer té batikala ko belé au moko té asoli na mwana puis akoti na mutuka na ye akena ye. Très bien, merci Bianca Zanga. En tout cas, tozo ke ne molo na émission na biso ya lelo onga na senga kala ba abonné ezaka rake botala émission, bo partager émission, bo commenter émission parce que boza tellement ebelé na kati ya chaîne na biso, bozala kaka ba statité bo partager émission, bo commenter yango ndezalaka ba force na biso yango pesa la raketo ya kalisusu to sala kalisusu ba émission po etebino bosepelaka Bianca Zanga lelo oyo cinéma congolaise na biso tokomi koyoka kaka oyo atongaki oyo avandelaki oyo babolingo wana ezalaka lisusu te etake molobeli etake analyste na ebike tofandaka te tobetaka ka bato na kati internet yango qu'est-ce qui se passe entre Karine Yamado na ndeko na Jérémy Chabani omoni nakolo bande nini songi ezaka mieux placé pour na basi. Très bien. Ezo loko yo eza normal po moi sinde mudakene komona yesa seku na ile ba mibali enoke mibali nde bakendaki komona ba eli basi te ezo loko eza logique et normal ata na Bible eza basi. Mais soki songi comme on ta mwana mobali et surtout na okota na vie privée ya muninga voilà ozomona Karine Yamado oui aza mutu OK peut-être kozala obengenga musu na tournage na tante et kozo obengenga kamombo na zina nga contre temps de esali mais yo ovandela ngo tonga okomo tonga na mwana nanga te wana nde te wana mabe ozomona mona Karine Yamado a 6e classe ba senta eta vraiment ozomona ata kutu so imona mwana za ndumba ba kutu ka ba kalate awa kende bana ba star musu bazala ata mwana mwaza ndumba alani lokola mama na ye maza déjà diplômé et puis asali fierté maman na za université première pas déjà ba parents bazelela ka biso bana basi oui po eloko déjà Karine asali kotangisa mwana ti mwana za diplôme mwana kende ko sala G1 eza facile ta soki Karine akata classe M na 5e primaire malobi ngai mwana na ngai akata classe na 4e T mwana na nga soki nga ba sentaki nga na 3e mwana nga ba abota na 2e T mwana ngai akozela nga diplôme voilà asali fierté na mbongo ya pasi na ba insulte mais mwana ele la sali fierté mwana na ye mais za fierté ba comédien vraiment tango yo mwana mobalo zo vandela mwana mwasi ozo tonga mwana mwasi ozo kota na vie privée ya mwana mwasi chose grave tina vie privée ya mwana na ye en tout cas mais to kende wapi osomona ngai loko na osengaka Karine Yamado maîtrise eleki nyonso na vie et silama na yo Karine po lelo mokili ekokoki kobalukelo baoyeba te ke mwana mobali wana nde mutu atongi yo voilà bato mosusu bakobalola yango déjà tala déjà
yo déjà na Gabriel tant déjà ndenge kendaka ba memela ko ba be siko bango basala ma clic na bango moko boye pour na ko nuire ba comédien o ba lobaka te Karine vanda battre la réputation na yo yo moko lobi yango bien ba réputation na biso na TV d'aché beba mwanda moto tika nango to luka to garder personnalité na yo et garder fierté à mona na yo neti mona Karine Yamado loboko te basa ba publicité maman na te kabilamba voilà basa la publicité bilamba na bango ndenga zala na TikTok na ye moko mona école mona ana ta sala plutôt mona Karine Yamado ta sala matala na omona sa na barte okomona yeso mona Karine Yamado osomona mona Karine okomona na bar ndeni yesa mona Teresa ta mona Karine Yamado ko mona jamais alobaka nga na capacité ya kosoma bonfort na nga jamais mona Karine Yamado akoya nango te mona Karine Yamado jamais akoyi ko tenir belle vie yo belle vie na ko beto mbata jamais mona Karine Yamado azana éducation wana te mais boni papa azo finga avana na mama au moins na lobaka ke akobeta belle vie mbata éducation ni mwana na zanango bato bakovandela kotonga o papa wana koyi kovandela kotonga eza mama wana mais mwana Karine Yamado mwana asali fierté mwana azwi diplôme aza na zembi te basenta ye te ozomona lelo akomi na université mwana bato aza université aza vierge bazoya kobala Karine Yamado akozwa ngombe en tout cas ozomona aza lokola te bano bapasoli ya basumbi bana désordre bapasoli bango ozomona donc eloko na loba noka Karine za na maîtrise bomba mwana ndongo bombaka jeune fille na yo bomba ye kaka po bato misusu babandaka boye abandi kotya mwana no misu boye pa boye likambo yo komela mwana protéger mwana na yo Karine bomba zala na yo na kimia nzambe alola kobundela yo comme yo ozo reconnaître no kosali eloko te aza komaliganse makambo mabe mpo na yo à tout moment chaque fois ekoma matoi na yo okosilama tika ya sala publicité na yo bwana obondelaka pa nzambe azala kaka na sa makolo na yo koma marche pied na ye obanda konieta ke kaka partout place nyata kozala vraiment oyo bango ta tonton na nani o na TikTok nzambe bango na nga bazaka ba yuma so nga nazalaka président na bango soki nazoleka bamoni nga bakangi munoko tango nga na koleka batikali koloba Karine sala bango ka bongo le conseil nga na kopesoka yango wana voilà lelo oyo tomoni tomonaki madame Belvi asali live na ye na Facebook plutôt na live ya madame Belvi alobi ke na ye sans filtre bomoni eza Facebook eza TikTok te awa na Facebook ezalaka sans filtre bosa esala vidéo sans filtre bon ezalaki délire parce que azaki kosolola na bazaki kosolola na famille libota en fait Aline parce que tant azoloba bato bazosala ba commentaire azoseka bazoféliciter azoloba ba merci lelo oyo Abakouk baye balobi ke madame Belvi abwakeli yango Gabriel est-ce que eloko nyonso oyo moto akoki kosala fo ezala kaka mbwakela nalobaki natumonaka te o eyano nanga ezokisaka pota o esuwaka makasi ngoya naoloba na yo boyaka bobwaki bapiki boyaka botuki ye boyaka bobimisi boyaka bokosela ye voi même bamakambo obi Belvi aza valeur makasi très bien komona bato ka bapapa tigre ana confiance mombo ya madame Belvi aopesa bino linie nini bokoki kobimisa madame Belvi azalaka na valeur comment bokotatisaka valeur ya madame Belvi ozomona mutu asali vidéo na ye abike je suis naturel voilà sans filtre sans boucle d'oreille sikoyo comment bino ka bokozonga bolati yango Gabriel très bien faut Gabriel pa ya naturel yo po yo lobango kasi mama balobi Gabriel de bango nde mutu balati c'est Gabriel faya kasi c'est que Gabriel peut faya ka naturel voilà pour ce Gabriel aye naturel te c'est que madame Belvi azo gagner kaka pour côté kuna to mona ki madame Belvi alobi ne kaka
o nzembo nani ya Madilu voilà eboti be mission na be missionnaire balobi ki aye ko bomango alobi bongo parce que aboma actualité o ya makambo ba salaire actualité ekufa te parce que to aka mandoki likolo bongo ata soka ye pas boma actualité ya ba salaire si la foot a tendresse c'était en tout cas bonsoir madame Belvé a footinga na sali promotion a film avant la bande émission na ngana yango tina koma côté lo ka boso na bandi na ni promotion na bandi na promotion voilà tant on attend ici batu ka boke eta ne mame étoile na Maria ne ba okende c'est que na sali promotion voilà boso na melele yango mai na mérite yango en tout cas oh na mérite yango vraiment na osala hypocrisie ta ozomona soki nazwaka ngo nolobake nazwaka mpo nasali promotion très bien ozomona très bien sikoyo bango bazalaka promotion asila te bango bayaka na mafinga koridikize madame Belleville ozomona mais lelo madame Belleville atalisi bango ke ngai naloba te mais soki nalobi ke eloko moko boye bolala te en tout cas tala publicité bato ya bapage bake koluka na esika yaka bokoma ye mabe en tout cas kangama na docteur Mogijo balobi mpe makangama na Mogijo akangama na Mogijo eyaka bien elongi ekomi lokola mikate eziki elongoka mikate eziki faut basila bateresi ya bango tuba ya toza na opération naturelle boya tolingi bozala osila na teinture nekoma kitoko akoma teinture bien aya nango siko sans filtre aya nango naturel naturel sikoyo ndenge nga nayebi mikolo tozaka na système ya mama sans filtre donc bomona kaka bosi enlevé de maquillage ndeti nazwa mai nasokolelo en tout cas ozomona madame Belleville aza valeur madame Belleville akokotala bapolémique moko buzoba te asali video na ye sans filtre nayebi te epike nani voilà ozomona bato tu oyo balingi bamemela yango ndenge balingi bamemela yango abino kaka bato boyeba so bomoni esui Thérèse gloire à Dieu et ça il faut soit bango parce que kasi talobaki ke madame Belleville ko sa bongo pa bon actualité ba salaire mais ça problème te abike Madilu abalaka bango et abala bango ouais apesa soki dot ape mama apesa oyo kutu oyo mama bie azo reconnaître bi muto bafuta mbongo pasa la club c'était visa voilà nzembo bango batie ni nzembo ya Silas wana batie wana Silas aza turc comment aza Niger entre Niger to turc faza Niger ba Silas baza ba nigérien voilà ozomona aza producteur oyo azalaka na nini okoproduire comment nini orchestre kala ntango bakabwani nde atikalaki koproduire banzembo Madilu atikalaki kosala nde abina Madilu yaka na produire nzembo yeye nga na Silasi ozomona siko bango bake batie Sila Bisalu pesa papa Bisalu mbote lelo tozomona ngo ba intelligence artificielle ebimi bakokozwa pe voix ya papa Madilu basali bakotisi na kati tout est possible pe bakuka ozomona mama bi alobi bapesa biso titre ya nzembo wana voilà ozomona mpona nini titre nzembo eza te babino boyekaka na Sila Bisalu pesa papa Bisalu mbote mapotaka nzembo wana mobimba te ndeti koyoka fote na ngai te fote ya visa tomoni visa na clip tomoni mpe visa babwaki ye pe nde mpe toyoka nzembo ya papa Wemba Libanga wana na kati ya nzembo babwaki journaliste babwaki journaliste nde toyoka siko bino babwaka bino na titre nzembo nini très bien tozala lokola bachamo te toa bato ntango bozoya na libanga wi nga nalobaki yango nani wera adédikasi yanga te napesa
na pesa na titre nzembo fait de détresse ya mieux de son soko yoki fait de détresse ya mieux de son okoyoka libanga na ngai eza na kati voilà siko yo yeka na parti ka ya nini oyo ya vocal sila bisalo pesa papa bisalo mbote nzembo eza nini lelo oyo mama international aye kotalisa biso aye alobi ke Ursule Péchanga Mobutu je le salue en passant on a habité maman international soit za makambo wapi relation ya ye na Macintosh alobi ke Macintosh abongwanelaka Ursule Péchanga dragon na kati ya chambre Ursule abima ba bouton alingaka kufa salaka AVC mamu na yebi te yo za petite Ursule ya tongo na ton nini na moma nini pe na ane nini obike maman international bila sesa bato ba jete bila loko héritier goga baninga ba jete baseka mingi me baninga garder personnalité na bango très bien comment okosela mutu o mari ya bato makambo papa ya bana na ye en tout cas mobali ya mwasi na ye ozoya na tv na bapropos moko ya lokuta okosaka bila bonga na dragon abwaka yo so mona elonya ixi na bouton nga na kamwe ixi ti ya bandi banzonzi ti lelo boyo aza mobutu en tout cas oso mona ixi na bouton elongi mamu oso yoka ixi Péchanga asali AVC pourquoi boyo okosela makambo oso okosela mutu lokola Bill Clinton makambo mutu abato ayebi ata yo te amona yo te opesa na mbote te misu Bill na ixi Péchanga batikala kutu mpe komona na bango te en tout cas ozomona soki kovanda oui peut-être kozala na occasion voilà ozomona misu seke Bill aye bandal amoni star bapesani mboka etant que bastar voilà ozomona mais oyo ya relation bakoma na hotel abongana ya exili dragon eloko wana ekamsenga yango Bill Clinton yango azaka na kisi oyo abongana na badragon abokeli Péchanga moto parceke moto wana ebimisi Péchanga babouton voilà nini bozanga eloko oloba boye mpo nini tema bino bokole sila papa Madilu sila aza kole pa Emile Alias sila aza kole pa boziana yango bolingi bokosela mpe ixi Péchanga Bill Clinton ok tondimi kasi Bill abongwanaki soki dragon ixi la me babuta tondimi esali sikoyo nini mamu kozanga eloko oloba oto nini mamu yo oza mutu mona apesaka conseil oza mutu mamu koleka na tv te okritikaka bato okritikaka bato mamu oza mabe makasi lokwa mbambi lokwa nani mbambi nde nini bambisi oyo bambisi oyo ya bazala lokwa bashimbiriki mamu oza mabe lokwa ligoro do ya mai sikoyo ntango yo ozoya na tv mpo obebisa personnalité ya bato ya Bill Clinton mama tookende wapi en tout cas luka osilama luka vraiment mama international luka osilama changer ligne ya mawa trop bandeko balandi émission na biso esuki awa Bianca Zanga émission esuki bandeko ba retenir nini bato ba retenir ixi atika oleka nzela ya Bill Clinton te voilà bato ba retenir mutu aleka nzela ba musicien eza sila ozomona ixi Péchanga so babwaka baya na ye ixi Péchanga Black Line président JB Mpena petit sœur na bandal président Fally Ipupa ye Mobutu apesi petit sœur ne visa 5 ans leki na ye ozomona tomoni mpe kuna président Jules d'État abwaka ixi Péchanga sikoyo papa chéri pe kuna papa chéri pe azwa libanga makasi tosali ndenge nini na bino siko ozomona bokende luka bobandela susu libanga sila bisa bokende luka su voi susu ya papa Madilu turo nayebi te boloba ni Karine Bisalu peselanga sila bisalu mbote en tout cas botoloba nini otalaka déjà libanga sans titre nzembo eza te mais yo libanga ebimi
ata moninga no atalisaki ote anga batanya ya moni place oso boke nango bato basupo po nga bato bayebi bayoka libanga na nga nzembo ezali babwaka visa nzembo ezali babwaka biso nzembo ezali boni eyoka libanga eyokali me nzembo eza te voilà pardon mbadi nabona nga mbadi bambote na yo bambote napesi na batutu basepelaka na nganga nasepelaka na bino famille Lesa famille Kieluta famille Zanga famille Batuvidi famille Mputu bafamille tout vraiment batutu oyo bolingaka nga nalingaka bino nzambe alola pambolaka bamabota na biso tout oyo toyebani basi to alingwala do babilingwala oyo toujours voilà. Et merci à Exode Mickey Bazaki derrière la caméra, merci à Darlene Love et merci à Moko, chef de la presse. Merci beaucoup à tout le monde. C'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui et il reste de savoir que vous étiez très nombreux de nous suivre partout dans le monde entier à travers notre chaîne Haute Bascule et sur votre émission préférée, vous avez droit de savoir qui était présenté par votre humble présentatrice Chancé Siana. Moi la souka ya basongi songi autrement dit IGF et invité nanga lelo nazalaki bongo na Bianca Zanga moi la souka ya famille Libota et na sima ya caméra tozalaki bongo na Exode Mikebi oyo asimbaki simbaki vraiment na réalisation tozapeka kanaye po ete bilili na biso ekomela bino na ba etando ekia na bino kitoko makasi et merci beaucoup na Papa Tigre notre manager de luxe oyo azalaka wana toujours pour na coaching toujours pour na corriger na bisika oyo ba erreur ezalaka parce que mutu moko te azalaka balubani mutu moko te akoka mutu moko pete azalaka parfait na français voilà yango wana esengaka manager intelligent fo azala wana et merci beaucoup na CPI de la presse Darling Love na coordonnatrice en tout cas merci beaucoup na yope les sous ozosala vraiment musala na yo na ndenge oyo elongo bani un grand merci na famille Libota obozala kawana pona ko partager pona ko commenter pona ko liker ba émission na biso en tout cas tolinga kabino tellement mingi. Merci beaucoup na famille nanga, merci beaucoup à mon papa, à ma maman chérie ainsi que na baleki tout parce que nazalaka yaya na baleki nanga nyonso mais touché là en tout cas que Dieu te bénisse en yaya alinga kabino tellement mingi. Restez toujours branchés, serrez cimentés, collez scotchés sur notre chaîne. Quant à nous, on dit au revoir. Au revoir.